ntango wana soki makambo yango eleki elakisi ete na ntango wana donc wana nde introduction oyo nga nasali soki totali na kati na lingomba à partir ya l'an 2000 nani kotambusa biso turbulence ezali te ezali te makasi bareseau sociaux wana koloba te sikoyo tolanda ye loko papa janginda ndenge alobelaki yama kibaki oyo nakanisi na mboka ya shaba pardon na mboka ya lubumbashi lisese na ngai ya 1970 le septembre totala kaka esika tozali kozwila eloko moko eloko nini ezangi ntango oyo nini batata na bamama eloko moko ezangi sikaseka wa mbula Sula akendaki kumela na ye masanga ate kutumba moto sikasekawa zama ya baninga nyonso to esili nye tata wana azalaka na ye biloko ndenge na ndenge abatilaka balapin baantilope baleopard balion biloko nyonso to wana bizikaki na moto sauf muta mutu tutu ndenge abongisaki ndako na ye kasi likambo moko ezakaka bondimi soko ezangi na bijalili bondimi wana ezali bondimi elokuta tutu mutu na mayera tanga wana mukolo mosusu ayeyaya soko batumbi moto wana ngana kutima na ndako na ngai akimaki na ndako na ye kasi lafe na ye monanaka pamba te atanga kama yele bolingo mipeko misala toza kopesaka yango mokolo na mokolo pamba te ezali ntango na yo yango wana soko nazala kolelaka tokota na banzela ya bato mosusu te totambola na nzela oyo totambolaka bato batioli yo bato bafingi yo bato bamenase yo kasi pamba te omemi solo nzambe akusalisa yo kaka donc esika wana batata na bamama makambo bazali kozela yo na nsima oyo tozali yango ezali kaka bobandeli tozali kokenda na l'an 2000 makambo nini makozala période ya triage période ya kuponama papa te kasala soko ozali wana seso bana sesolo ezali lokola ndoto nzembo ya kala bamisi oyibi yango malamu nzembo ya kala tokoyembaka ngo te emingi mpe ondiri tosi tobusani yango
mibeko misala makambo maluba makana yango banda kalakasi bebe tango tutala kopesa confirmation bolingo mibeko misala makambo si baloba makamba na kala nimpane oyo tozala kokutila bebe tango oyo likambo na likambo ezalaka na tango yango ya solo tata na mama ya ligololo mwana na bango misu munene kasi bazalaki kubitala tene bango mibali lisusu misu na bango ezalaka kandenga moko na mwana kasi bakendaka na nganga tokoluka banganga ndenge na ndenge oyo pesa kuzala arbitre aya arbitre misu elikambo ikwani oyo na nkata ozala kuluka tasinga oyo ukana koluka nganga tumbamisa oye c'est-à-dire ndenge bakolobaka na biso kokufa misu ezali vraiment mawa arbitre na yo ezalaka esika wana kasi yo nisika akenda ko azalanga arbitre po ate akazelanga likambo oyo na kati na mikolo oyo mawa ya solo makamano maboko mwana na kati na mokili mwa biso mazaire te pamba te awa te ezali na makambo manso kasi sikasikawa soko oki ba radio mosusu ndenge bana na ngai na Canada batelefone nga na lelo na butu bango balobi papa tozala kotalaka ba image ezala koleka na muka na binu ya kisasa balakisi bango bibembe mosusu bangulu baza koliaka bango na kati na balabala na yebi te soko bomoni makambo ndenge wana mpo ate baminimize bitu de terenano bango oyo basengaki indépendance soko bazairwa baza koleka kuna na balabala kuna na Canada soko bomoni zekizairwa oui soba malheureux que vous êtes. Vous venez fouiller ici. Rentrez dans votre pays pour qu'on vous tue comme un cochon. Anzambia. Bana bamoni mawa, bana baleli. Kasina makamwana mazani ndingona te. Ya solo. Makamwana mayaki. Kasima sima legine mango. Izara kaka courant. Ngame na bisu akobokisela bisu kaka. Sino kuna na puto bango yon waza kuna kitaka bango bilingi ya makambo oyo oyo imona nite kasi pamba te tozali ligololo misu na biso mazali na libanda donc nganga alobi na ngari kamote mutana moto kaka bala ko mite ye moko iba nani wana ligololo etalatala yako nani wana enganga wana nani kusenga bulimisi tamu na biso soda kusenga bulimisi ntipuki soko nazalo kupelela tozala bana na mbeta tozala bana na bolimo tozala misala ezali misi na pamba te makambo wana mazali pasi makambo oyo misato oyo solo soko tobatili yango wanende kusekolisa biso esi elaki kopesa ni mingi
ndenge bato oyo bakomaka na bajourno me ndengenda asali boyi soko tali likambo ntina izali wana pebuluka te banani wana bazala kokomaka bato oyo tomibenge te ngai mutu nakokanaka soko ayena ndako na ngai mama alambi soko nzizi soko mfumu wa tututi na Yesu Kristo tango kulala atena yena likolo atiki ngai pamba te bameki vote basala na Kristo sala bazala kukote yangwana mbongo ya muyibi lobe babenga kenga muyibi sikasikawa na zali Yesu muyibi te pamba te kisina bago ya kusala kantinsa Yesu na bango to zala kusala kantinsa ni donc ngai muyibi magororo misatu sikasikawa misi na visi yote tu izele kibanda alors arbitrage teza kulukaka nganga yo kulubila visu solo pamba te oyo yaki na talatala amwana kindi basi mwana ugana yina maladi te nganga wana mwana jamu malamu kasi mpote jombo mwana ile ya lupipo wana na ba wani sindenge kanisa kata ligoro ndo nga wani na kazi na ba kanisa kata ndenge bazao kutala pai msusute soko na peshi ngunga nga kofu mula bisu kanisa kata na ligoro ndo nga wana soko ndenge ni wana donc sika wana ba mama na batata ayaya ngai na bango tukutani na barabara na ngai wana na inite ayaya na ndenge na mpasi obala singai okubongo ni kila msusu okenda wapi ngana mbele kele mimi na talatala kama katabu ayaya akule mbongo ya zana likambote akule mbongo na malambenda samba kuna kamisi na bini misaki bereka kalolenge moko tumitale bini aya sawa kamisi na hema dimi dibanda ya kuvimba yanga itata pedi susu izalina dibanda ya kuvimba mama di susu kasi vraiment nganga ya taraka nganga ya solo bandimiye kasi tawa limila bamsiza na mo maladi te mutamutu ataraka bino lenge wana ako dini sala bisimba ngono te boya ko kuluka ngai riye na fe mbonga nanga na china ba bena la dini sala bisimba to ko taranga ngango fajoye ayaya mwai dalike kitu tena miti mabana papa to tamana na rolenge moko penza ya kukama bato akujwa kambao soko ngana kwa kambao dena yibi tenge na tuni babanda kasi papa alubakete na zali na mbongo te kasi na zali na nani bana yango banani donc ngai soko mutalubi na ngai na kandaga na mtu wa pesa kanga mbongo secret za yesi kwa ndega pesa mbongo gratuitement kasingana kaya na putu ba pesa ngai ata ilo pote baba te ba yinu ala na oyo soko to pesa yo to jiper ba moni ngai na zali per ena pesa ba mo raison soko ba pesa kanga yi tamu susu neto kubundira kango tika na bomba mamo ke na jada kusumbila ngai soko ilo ko nini ngai jada kana sabana ngai mo kote susu oya papa o moni ngote de papa je sala de confession a ki bangoma na yona oya jenga ata mwana ngombe moko kutana na yete bilo kwa tuzali ya mwana papa simoki mbambisi no so tuzali hawa ilo kwa nezana so fe lamba so ko pesi na ye na lati kamba tena zana bongo usumba ila bate kasi mtu pesi nga ye ali na lati
na nini baba lubake ozana bana na yo ozana yo pobrete ndako oyo botumia wanakati na kisasa mbebatu mususu bakukufa kaka bedena ko pwana ndako wana mingi basi bateki mama kwani ulekelewa na upatishwa ndako wana mfano juu kaka frema yangwana na upatishwa papa simoki bango betinga hii kada ko samba na ka ardo na yo kusema bilingi sina kwa because ngao na kaliawa na ndio kudia kama mfumo ila milinga mama mvete yo kumi kuna ndenge nini pardon papa soko tukikai na kumna papa yo kadishwa so velo dala kama tumela mte dala kama tuna mungu ya sote omoni ba kadro ko pesa bongo ayo ya soro pate wala kadeo mtu dala kana bongo sida wa bo jila wana pardon ko jini sangaite tala baninga kuna baninga wana bakendela kana jila musto kai jila na yo ya shwa liana mzwa na yo soko mikoroboni ebilo kwa mpe kuzala kata tujura moto tikana no moto kitambado ya wana te tu takaka ndenge wana ya wenda kupina na nzungu ale batiyo na monoko mwenda kuchungi sango etalite ekeika kapuna kokoma nafasi kasi mungoma ndo ya ngono tutu emelele tutute soko bakamati bino kumusuba yokoliaka kati ya moto na moto okoloka sika wa muntu moko atendre fena yo ba mama na batata toke sabuti mana bisu tamu ya bisu ya ngoyo mutamuta tala mikuna aza kujila kana ya ko dala kamponge na ye ngana ya dala ka misene ka bata tuta kamponge mutatala tala miwana aza kutala mula tele kuya mbula wana ngambe kubete na monine soro pasi kuzana kata na mkini tukunuka isika kubumba na isika wapi timala libudu leo kuna mbula yambe uyela leo kakuna donc bolingo mibeko misala nde makambu tokwana yo sali la yango pati olonga ngai na kukanda kana ndafa na mutu sokona vidi kamu bakonzi na ngai nyonso tu na kati na mokili nazale na mokonzi moko enemi te soko bango bazalaka na ngai emememe ngai te ngai na kozwa na likambo na motu te na kosalisa bato tu olinga ngai te soko ozwi likambo yaka na kosalisa yo yango na soko tasalisi yo na pesi yo niongo baziki nanga ofuta sofuta na kofuta nzalo boni kanisa katika monini nana kusalisa kaka kasi zalini owo okumi kuna obali kukoma kamikanda ya ndenge na ndenge yo kanisa owo vesi kukuta tekamwesili kasi na zingana bali kwa mbote na zingana vana na kasi verset 17 esika wane oyo apo kabla mampa ya zelo kasi na suka haye tamu zelo kumime kwa seo mashia mwana susu na monoko kumipasi Proverbe 20 verset 17 na kanisi dekavamo izani pasi batuwana ifo mutwana asala kaboye sa bisu soko yo kopesa na iloko malamu ni masali ya musala kama tena hivi malamu ke soko na ke usala ya musala na loni donc c'est quand on a fait que ça me dit man bino bokia ni dit man bino di kolo te papa sa mususu boye papa lelo na za kundra kama kambu ma rehabilitation ya papa pambate ndenge isi saramaki metosidi sina nte pambate dossier complet ye nante ya wana tuza kumbunga na wetu mapate to bapesa bisu dossier na bisu moko ba kupesa te il faut ba konjika kabalo
nani mokonzi oyo baleki na ntina lobi na bango nyonso tu pamba te yango ezali officiel. Il faut dossier wana mpe tozwa yango officiellement yango wana toza komundaka. Alors soko bokende nakai nantele nakai komandie ou bien nakai koluba likambo na ngai wana soko bapesi ngai nani satisfaction te ezala motu nyonso kozala mokonzi nakenda kotungusa ye mpona eloko wana na babeki lelo te. Depuis 61 mbala liboso nakendeki na putu première chose nasengaki na le roi Baudouin ezalaki dossier ya papa na 61 lelo d'ailleurs ezali le 27 octobre 1991 mokolo oyo mbala liboso natiaki lokolo na ngai kuna na terre sainte na Israël lelo le 27 octobre. Avant de nakenda kuna nasengaki liboso dossier ya papa na 71 yo 71 nasengaki yango lisusu na 81 tokendaki na putu na bamusicien na bamama mikala nasengaki yango lisusu esika tozali na 91 yango nazali koreklame pamba te ntango ezali koleka mingi balingi na ngai bato nyonso tu basalaka condamnation ya papa bango nyonso basi basila bapesanga dossier yango mile toza kombungela barehabilite papa makambo na biso masi masili ndako na biso ya mokoto kobanga na bino te soko papa koluto yaki nde tosite okoti yango donc likambo ezali lisusu te sika wana bokoko kosepela ya solo. Bino nyonso botiaki maboko mpo ate bosilisila biso ndako wana nalobaki likambo yango na butu esika wana papa Simoki Mbangu azalaki kolala na ye na libanda leta ye kopesa ngai yango ndenge nini ye leta yibilaki soko apesaki bango ndakisa te nde bakokoyiba esika wana te misepenyi bakeko ale pende pango yango oyo sika mapepo oyo vraiment mai na pai kasi balingi mwana papa Simoki Mbangu te parce que secret sika wobe kundura bele sika wana mutungiri ndako kimbangiso ye tika vraiment nzambe apambole bino pamba te kama kusali ezali de couverte moko ndenge mususu sinon maoyo yote matero koleka rekipsa mitima pesa kama mabonde makasi watetelonga yango tokolonga na bisuka zana nyongo na mutute na sisi sikawana pamba te mukongo pe msere mwapasi wala hiyo bisuka kimbangiso zabo yete